Fabina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle. Tiens. Oui. Il faut sikolo bayeba na traiter moi si na ndenge ya lokumo na ndenge et c'est important. Na kacho salaki mtu asanga tina. Mais la komi komona le mtu ya tina. Parce que l'université volonté faut que papa vie comme passe. Pesa ngambole na kwa taba secret na kacho lubao. Pesa ngambole na zona tamapa. Pesa ngambole na teka bo. Omona pe papa pesio. Okomi koteka moni pe ya solo imbota pe epiki. Donc il faut que tu aies à disposition la biso par moyen financier. Cinquièmement, et ça dit temps. Le temps est une ressource. Temps au gonga. Et ça dit que moko ya ressource ya monene. Yo tapé sur poste, aux sectionnaires, aux amis chefs de cellule. Mais quand soyez dit que tu as tant de réalité pour ça la sala. Poste tapé sur ça na tina te. Aussi musala na bureau. Kaka absence. Baroti d'ailleurs. Parce que aux autres tu as tant na yote na bisika tapé sur musala. Et Seigneur na biso tant tapé sur musala, tapé sur biso koteka, pour ça entrepreneur. Biso peut nous voir le temps. Par exemple, les entrepreneurs, on va la contrôler té, ndenge baninga bazo sala. Et ça na tina té. On a sala kuna babaloli bati okoni na yo. Il faut que disposer temps na yo. Pour sala musala parce que temps ezali pe moko ya ba ressources. Bande bombote. Bote ressources. La somme bande ko ba ressources wana ko so la ndenge. Comment acquérir ces ressources? Biso ba femme congolaise to sengeli to lamuka to telema. Tala so ko tali terme na biso. Vérité bacha bo sawa. Et ça la bâche moko kuna. To komi femme congolaise, lève-toi. Ne te tais point. Revendique tais-toi. Moi si congolaise, telema, lamuka, kokanga monoko te. Yeba na ko revendique ba droit na yo. Toza na droit ya kotoka mai. Kasi quartier to vandi mai ebimaka te. Biso ba femme congolaise to vandi na biso. To moni yango normal. To yokolaka bana na babidon. To yokolaka bana na bakantine. Bakendaka musika. Bakendaka mai na fromage. Pendant que mboka na biso eza na ebale munene oyo kutu nazoyoka ke mai ebale na biso il faut que le tchad tala tchad bisile eza musika pendant que biso moko awa mai eza te tala courant ekakisanga mais na Congo kuna na Congo Brazzaville courant ekendaka te mais biso oyo bisika courant euta okomona delestage oza na courant te fosoka makala polambela mais biso bamama tofanda na biso tozomona mo normal
moyen pour revendiquer ça parce que tu as pas droit à bisoter, tu as pour revendiquer et encore bandeko poto soit ba ressources oh toi tu as mis tout la biso ni bali ba kotika la biso tango teke yo ozwa mosala yo ozwa kokozi atika yo tango sala malamu te esengeli yo moko otelema oboko sala wana ta na biro bapesi yo mosala na biro mana mosusu mobali okundaki akolakisa yo te ke awa boye soki yo moko osali makasi te moyo osala mosala eza te ndenge moko mpe na ndako soki osali makasi te moye papa abimisa poshe na ye mbongo eza na poshe na ye ebatama eza te il faut tofongola miso il faut totelema torevandike badroit na biso olomona papa malusu aza na mbongo na poshe ye wana azobima azokende azotikomza parce que ayebi ke akoluka kaka te papa ozokende boto otikala mosala mpona nini bana bakolia te olomona mpe ezalaki na poshe abimisi meso okangika monoko omona mpe abimi na ya te na ya tili bino nza azokokambala mosusu na mpongo ya kotala basani soko olambi nini te mais soko osengi okomona papa akobimisa akoyoka soni akobimisa donc totelema torevandike badroit na biso wana moyen ya liboso oyo tokoki kozwa baresource ye mibale bandeko na ngai esengeli na biso kosala misala oyo mibali bazosala eza teke batie yo ndenge batie mwasi wana ministre alobake te fonction nakokoka na ngai te esengeli na biso koaccede na bameme fonction omona na quartier yo mobilize osensibilize bato tala bato batondi osali section nakokokana na koconduire section te papa yo swana yo te yo nde omobilize yo nde osensibilize yo moko kamba selile wana oyo mobali akoki kosala biso mpe tosala meme na parti na biso nakanisi bapapa bazala bazoyeba meme na bareunion nayebisaka président kaka représentativité ya basi eza moke ezala na bureau national ezala na ekipe ya campagne tozalaki moke il faut tolobaka il faut tosengaka comme ça bakoyeba bakopesa biso mais soki tokanga monoko moyen tobénéficie na baresource wana eza te alors tokozwa yango lisusu ndenge esengeli na biso ofavorize jeune fille akende ekole koloba te aza mwana mwasi azozela mibala lelo eza bongo te bamibali mpe bakoma na bango ndenge omona mobala azolobaka abala mwasi oyo atanga po ayebika kosokipe na bana bien mais soki otanga te okomona chance mpe ya mibali ezotimie esengeli na biso totinda bana na biso na baklasse toforce bana batanga bakoma bala esoko otali bien bandeko na ngai na mwana mobali na mwana mwasi nanasungaka mama nini mwana mwasi akolingaolela teke mama nde azolala nzala akosala tu mama alia mama alata me mwana mobali ngana mosusu aza nango azowela na mwasi na ye azowela na bana na ye akosali ke mutatangisinga ezange mama oyo yango wana ifo tosala efo totinda basi bana na biso ya basi na baklasse batanga lobilobi basunga biso ozoprepare vieillesse ntango ozotangisa bana ozoprepare vieillesse na yo lobilobi ntango kolemba bana basala nini basunga yo ntango kobela bana basunga yo ntango kosanga bana basunga yo totangisa bana na biso eza malamu na yo mwa moke na bongiselaki bino yango wana oyo etikali bamama na biso basala maboko makasi mpona mama maboko makasi je pense toyoki mama très bien oyo yokobima yango awa eza kaka mama lobi totelema tolevandike badroit na biso bamama soki oke na re bashofer bazobunda oza kaka ya mama na yo
Mais dans le but que ça va télémi, au Kekuna, papa l'a dit pantalon, yo la télé qui va tout. Non, au côté qui s'est libéré là, yo. Ok, qu'est-ce que les gars? Donc on va j'adhère. Si c'est pour la fête, j'adhère. Si c'est pour la fête, j'adhère. La maman a dit non mini. Donc on va intervenir dans la mission à mi-balai. Mais en tout cas, il est spécial. À ça fait ça, mais ma capacité yoso. Dans mon yoso va dire mais il y a l'obéla katem naye, ce qu'on peut dire maintenant, on connaît très bien. Voilà, maman Marie Jeanne. Maman Marie Jeanne Loraka. Notre première ministre de la Bisso. Voilà, Zoya, maman, topeta maboko pour la maman. Topeta maboko pour la maman. Merci pour la maléba. Maman mote. Maman mote. Nazareti na tendance à koloba alléluia pour la bonne tozala kati ya église biso eside tozalaka ba chrétien. Maman alléluia. Alléluia. Tika ete olamuki ndenge basi bayebisi biso lamuka olamuki ekotela biso kati na bitema kati na biso. Biso toza bamama eside bamama oyo ya lamuka tolamuka lelo lisusu lokola mateya bolamuki ekoti toza kolamuka tokobimawa ya kolamuka na mateya oyo ya kati ya motema na yango oyo ya kozala na makasi ya koyoka kokoma na motema mpe kosalela kosalela. Merci mpona maloba ngai bapesaki bongo thème international makambo oyo etali makoki ya bamama droit des femmes na molongo na bamboka misusu mikili misusu. Bamama bokanisa te kaka biso basi oyo ya RDC nde toza komona pasi boye na molongo na Afrika na bamboka oyo eza zingazinga na biso bapays voisins ya bato mwindu. Epuis tokatisi bibale monene mer Méditerranée, mer ya océan Atlantique et tout ça na Europe baninga na biso basi baza na baproblème. Tokei su mosika kuna epai ya bachinois bajaponais kokoso ezali kaka na oyo etali bamama. D'avance date oyo ya le 8 mars ewutelaki na manifestation kasi basalaka na kanisi na Europe po bazosala mosala na bamibali bango bazopesa bango mbongo moke. Bana mibali moko ebele bango babit no le sous salaire yango mpe pokazi yango pasi yango wana batomokaki basali manifestation. Epuis bamboka mosusu mpe basi lokola ekomaki kolobama basi mpe basalaka bamanifestation ya le 8 mars nde ezalaki makasi eleki nde bakanga dati wana oyo ekoma le 8 mars nyonso oyo kundola makambo wana nyonso. Na molongo na kolukaka biyano basolution na makambo oyo etali basi ebandaki le 8 mars mokolo moko journée internationale de la femme ekokoma sanza mobimba ya marche mpona kolobelela kokundola mpe koluka mwaye nini ya kosunga bamama. Mois des droits des femmes, le mois de mars. Et na maloba mangai makozala kaka na biteni mibale kaka
eteni ya liboso yango ya introduction ndenge nasi nalobi sikoyo na kosala eteni ya mibale donc nalingaki naloba naza na introduction ndenge nasi nalobi nsima ya introduction nakolobaka biteni mibale constat na mokili situation ya bamama na miniti oyo eza ndenge nini mpasi nini eza kotungisa bamama apres wana nakoloba mwa bolukiluki ba solution teme oyo bapesi na mbula oyo na molongo ezali investir en faveur des femmes. 2 points. Accélérer le système. Donc, pour ça, la makambo, pour esengeli, pour la mama. Et koba, kovanisa, makambo mana, pour accélérer la makambo, ndenge na ndenge, oyo, na konzi, batie, pour la mama. Constat à travers le monde. On a quelques exemples. On a na Japon. Biso awa na Congo. Na RDC. Soko mwana botami, mwana mwasi, papa, mama, akopesa ye Congo. On a français de nom de jeunes filles. Congo na ye yangoyo. Tango abali, Congo na ye wale etikali. Akobakisa soko alingi kombo ya mobali na ye ndenge tomoni ndakisa kombo lokola Judith Sumiwa kombo tatani mamani bapesaki Judith Sumiwa ntango abali na famille tuluka aye kozwa kombo ya mobali nde abakisi yango lelo kombo na ye komi Judith Sumiwa tuluka kasi na Japon baza na passe et radio France Internationale nalataki alobaki couple motoba bake na tribunal batelemi bakotisi recours epai ya bakonzi po balobola mobeko wana po epa na bango mwana mwasi soko obali kombo na yo esili kombo na yo ekonika kombo mobali na yo po tango yo obalaki soko ozwaki na diplôme d'état te tango okobala diplôme wana elobima na kombo ya mobali na yo sukasuka le libala ekokufa diplôme na yo ekozala yayo na ndenge nini mpo tango libala ekufi oke na tribunal ekoluka kozongela kombo na yo oyo elongwaki tango obalaki oza komonaki biso ato wana mpasi bandeko mosusu oyo ya biso bandeko kasi baza mpe na bapasi bakokoso na modele oyo ya bango kombo ya pamba oyo baboti no bapesaki yo ntango oyokani kombo wana elongo okomika na kombo ya mobali na yo ntango libala wana ekufi okomi ozongi na tribunal oke na tribunal koluka kozongela kombo na yo emikanda na yo badiplome na yo oyo ebimaki na ntango wana yo oza na kombo wana ya mobali na yo il faut kende na tribunal osamba po bafongola bamikanda wana baketiama na kombo na yo oza komona kokoso oyo bandeko basi ya Japon baza na yango na ntina ya kombo makambo ya salaire mwasi na mobali na kompani bozosala mosala ndenge moko ndenge mama odeta uti koloba le mosu mwasi azosala koleka mobali me ekoma ntango ya salaire mwana mobali azozwa mbongo koleka mwana mwasi na Europe kambo wana eyali nakozwa ndakisa na France po na mbula oyo balobelelaki yango lisusu ba-inégalité kozanga kokokana po balobi égalité homme-femme mais na salaire ekoma mibali mbongo ebele basi mbongo moke etumba wana ti lelo eza kuna na France donc na Europe awa na biso mpe inégalité kozanga kokokana po balobi égalité homme-femme
na musala tozosala musala moko otozwa mbongo ndenge moko mais awa inégalité ezali ndenge moko ezaka molongo bozosala musala bino nyonso le travailleur ekomi ntango okende kozwa kisi ya munganga bana ya kolege no ya mobali bazozwa kisi ya munganga na kompanie wana place bozosala mais bana na yo te balobi yo te yo oza mwana mwasi bana na yo baokende kozwa kisi ya munganga kuna na kompanie ya tata na bango mais yo oza le travailleur na kompanie wana bana oyo ya moninga na yo kolege na yo oyo ya mobali bazozwa kisi ya munganga wana mpona nini bana na yo te etumba wana eza awa eza mpe na bamboka mosusu investir en faveur des femmes bameko basolution ezwama mpona kolamu ya basi en faveur des femmes accélérer le système basystème tokomona basystème ebele eza na kati ya bamibeko na kati ya bamibeko wana tomoni badroit des femmes evandi na kati soko totali lokola résolution 13/5 oyo elobi égalité elobi basi mibali bazala ndenge moko makambo ya discrimination te oyo mwasi ye te oyo nde mobali te na mobeko mosusu na niveau ya molongo oyo elobi loi sur l'élimination de toutes les inégalités, les discriminations. Likambo oyo etali mwasi batia yango pembeni oyo aza mwasi totie dosene pembeni makambo nde tokotala na nsima te na basi na mibali tozala na égalité tozala na ndenge moko bamibeko oyo etiama na molongo etosisama na yango esengeli ndenge bautaki koloba na biso totelema tovanda nye te toloba torevandike ezalinga koloba boye nazomona na bible namoni bakretien basali ebele awa soko fongoli na bible na mokanda ya nombre na nombre 27 inégalité oyo basi oyo euti mosika soko tangi na nombre 27 bana moko bana ya célopate bango ntango papa na bango ayaki na mbongo ebele akufi abota bango mitano bango nyonso basi bandeko bafamili ya papa na bango balingaki bazwa biloko nyonso me bana wana bazalaki bana basi bakanga bafongola miso bana basi ya courage batelemaki baketuna epai ya Moïse lobi makambo oyo papa na biso atikali biloko ebele esengeli tozwa mpe biloko Moïse atunaki na nzambe apesaki alima alobi la loi sur les héritages et na suka na nombre 27 11 oyo baza na bible kokotanga na suka nzambe alobaki ekozala bongo lokola mobeko mpe droit mpona bana basi omoni te bana basi oyo ya Tselopate ndenge batelemaki bake korevandike bake kosenga e barevandike basengi e na nombre 27 wana kaka soki otangi na verset 7 okomona ekomami les filles de Tselopate ont raison e sukasuka bana wana basalaki ete mobeko epimelaka bana basi héritage ekweyaki e mobeko wana ndenge Moïse azwaki malobani epai ya nzambe mpe asakoli désormais ekomaki mobeko mpe droit mpona bana basi na yango wana biso mpe po tolanda lokolo wana
tolanda ndenge bateli biso ndenge mama lobeta lobi mama totelema tokanga monoko te pasi oyo toza na mbala eza mpe na molongo toya biso moko te le 8 mars ndenge tolobaka ngo mokili mobimba sanza ya makoki ya bamama le mois des droits des femmes na mokili mobimba yango nakoti na parti ya mibale esengeli tosala nini na sina bazalaki kopesa mapiste ndenge nakuti kopesa ndakisa na bible bana basi ntango wana bakoki kotanga basi te héritage eyali bakotanga basi te bakopesa mpe bana basi eloko te me bana basi wana ndenge batelemaki bakwesaki mobeko wana mobeko wana ekweyaki nzambe alobi nazongeli na nombre 11 et ce sera une loi et un droit yango wana na makambo eza kopesa biso pasi esengeli totelemaka soko babengi totelema torevandike toloba totikala nsima te po tokende liboso na ndenge wana bamakambo mosusu ya mabe oyo ekoma habitude pratique ya mabe ekokwela mobeko mpe droit na biso ekobima ekofanda ekofandisama aleluya bamama 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 eside bamama ya piko antuka ndenge tosangani awa eza mpo toyoka malamu soko toyoki tokosalela bapiste de solution eza ebele te ezaka mwa moke ndenge elobami awa kotelema korevandike koyeba baproblème yango nini tobomba te oyo eza kopesa pasi kote oyo ya bamama maréchal eloko nini balobi basangisi makanisi bamama oyo ya kote nyonso esangani tomatisi yango epai ya bakonzi mpona kobuka bapratike mosusu bamakambo mosusu ya mabe tozwa mobeko oyo eza na faveur na biso ekoma mpe droit na biso alors bamama ndenge toyokani désormais tokozalaka na vigilance tokotelema tokorevandike tokosenga e makoti ma biso badroit de femme na mboka na biso tozokekoma état de droit wana na droit de femme na kati merci mingi bamama kote boyoki ngai nazongisi mikro tokoka kolanda bacommunication na biso
kuna na terme na biso oyo ba mama akozi ba uti kolobela biso awa boyete alobi na biso boboto esenge tozala boboto ba mama n'est-ce pas tango toza na boboto eloko nini ekoya esengo tango toza na esengo tokozala nini na bolingo tango bolingo ezali na nsima tokosala nini misala emisala wana ezala ya malamu na bandi bolandi na bokeli nyonso oyo nyonso mama odete auti kolobela biso awa mokonzi ya bamama epi oyo nyonso mama vice-présidente na biso ye aza mokamibeko Marie-Jeanne Bouraka azali avocate auti kotalisa biso badroit na baliberté ya bamama me ngai na ye awa mpona nini po tosolola na bamama nyonso bavandi awa lolenge nini bino boyebaka kokutela badroit na bino estce boyebi nanu badroit yango boyebi nanu et la dignité de sa vie elingi kolobola lingala mwasi ya Congo RDC asengeli na nini na kimia estce biso tozala na kimia ndenge bopali na bakartier na bino bozala kimia mais sikomo bozala ndenge nini mpo balobike tolingi kimia po tozwa kimia wana esengeli tozala nini mwasi ya Congo asengeli na kozala respect est-ce que barespectaka bino na majeure partie tomonaka kaka na nzela kofinga bamama nauti kona yango bana babobeka lobi kopuskile bamama respect ya mama eza te mwana azolekela mama est-ce que ezali malamu ya misatu balobi liberté est-ce que bamama boza na liberté boza na liberté te mpona nini eyasuka balobi dignité eloko babengi dignité lokumu ya bomoto wana mpenza nga na telemelaka yango okoki kosala nyonso me kotushe na dignité ya mama te po lelo ndenge tovandi awa soki mama te mbele toza te boye te po mama nde akotaka mwana mama nde akolisaka mwana mama nde asalisaka libota mama nde asungaka papa mama nde aza na base ya communauté nde toza boye na mabota na biso mama soki aboti bana basi bakoli babali baboti etonga eye munene boye te me mama mpo yokobisa bana na yo esengeli osala nini esengeli oyeba nanu badroit na yo mama nde tauti koloba awa nalandi ye mpo na bana basi oyo tozala bango na mabota boli tosungaka bana na biso mpo bakona malamu boli tosungaka bana na biso ya basi mpo batanga lobi mpe bakoma bato minene basunga biso ngai nalobaka na bato olobotama na famille ya pauvre mais koumela na pauvreté eza yo koloba mpe na pauvreté eza nani eza yo mais bamama mingi awa na Kinshasa namonaka tosi tomesani na pasi tosi tomesani na pauvreté est-ce que eza malamu eza malamu te mboka oyo Congo eza ya mutu nyonso aza na droit ya kojouir na barichesse na bomengo nyonso eza na mboka Congo me bamama mpo boyeba badroit na bino nyonso wana esengeli bamama bosengage na politike mpo kuna na baparti politike nde balakisaka bato mibeko badroit badevoir civique citoyen congolais, ma maman, l'olege nini olibi, esengeli ba droit na yo, l'olege nini esengeli o revendiquer yango. Ya solo no ba biso ba parti baza ebele. Mais kasi parti nyonso te oyo aza na engagement ya kosunga peuple. Boye mingi toza komona ba parti oyo baza koya
pour la libota na ye. Azo kundana pour la ye. Azo tala intérêt à la population. Mais biso toza na SID. Est-ce que vous parti SID? Vous avez bien na moi ba mama mingi ba éviter. Biso toza na parti SID et ni koloba engagement pour la citoyenneté et le développement. Parti wana et Kambami na président élu Martin Fayulu Matidi. Vous avez bien? Vous avez bien? Citoyen congolais. Azali kopundela mboka pour libota la ete. Azali kopundela mboka pour yona ngai kozwa kinya. Yona ngai kozala na respect, ba respecter biso. Yona ngai kozala libre na kati ya mboka na biso. Yona ngai kozala na dignité humaine. Ndenge ezali na ntango mobutu awa. Omona pays moko te eza kosakana na zaliwa. Boye te? Lelo oyo bana na bino bisika nyonso bazali. Baza ya kinya. Mpona nini? Parce que biso tolingi kolanda partout. Surtout biso bamama. Tokoma malanda ngulu. Oyoki kuna de politicien ye. Aza, toki mambang. Toki mpona nini? Atokabola maputa. Mama, osomaka maputa te. Maputa oyo ezataka liboso bakabelaka yo. Oyebike mutu azokabela yo. Aza likolo na yo. Akosenga yo osala oyo alingi. Me oyo moko ozwi na motoki na yo. Eleki na mutu ya nyonso boye te. Yango wana bazali kosenga bamama. Nayebike bamama mingi bazali awa balingaka Martin Fayulu. Martin Fayulu aza na parti oyo babengi SID. SID oyo ezali engagement pour la citoyenneté et le développement. Tozali ba citoyenne congolaise. Esengeli biso tozwa engagement na biso ya kosunga ndeko na biso papa na biso mokonzi na biso Martin Fayulu. Na vision oyo ye aza nango. Ntango tozwi engagement wana en tant que bana ya mboka ba citoyen ya solo biso banso tokoyeba mibeko ya mboka boye te. Biso banso tokoyeba badroit na biso. Tokoyeba mpe baliberté na biso ndenge nini esengeli totambola. Ntango tozwi engagement wana bamama bandeko baleki bana bapapa tokomona ete mateya oyo tokozwa ekolongola biso banti valeur nyonso oyo tozali komona na Kinshasa awa. Mboka mobima mabe ekoma malamu. Mboka ezotambwisa na lokuta. Ebiso ni mutu ayebi soki wana eza lokuta tosi tomeseni. Komesana na mabe te bamama. Tokani tokomesana na mabe te. Ntango biso tozwi engagement na biso atake bana mboka tokotombola mboka na biso tokorécupere liberté na biso dignité na biso epuis bapaya bakotosa biso. Tozali komona sécurité eza na mboka guerre eza na est banani baza kosouffrir kokima na bana bonani baza koboma bamama bino baza kobona ngo esengo me eloko wana soki ekoma Kinshasa bokosuka nango ndenge yango wana esengeli tokundela yango lelo totelema bitumba oyo ya président Eli Martin Fayulu. Biso nyonso tobelela monguna po tobengana ye esika na biso boye te. Mesali tolandi bapolitisien oyo ya lokuta bayaka na badiscours ya lokuta mpona kolalisa biso pongi yo kokanisa soki apesi yo 10
Merci beaucoup.
de leur santé, qui ont reçu des gaz lacrymogènes, parce qu'ils sont de cœur avec tous nos frères de l'Est qui souffrent. C'est le président Martin Fayulu qui a décidé. Était invité au Sénat français où il a apporté toutes les preuves que c'est la RDC qui souffre le plus de tous ces problèmes et qui a eu beaucoup de morts, beaucoup plus que le Rwanda. Donc quand on totalise, nous sommes à plus de 10 millions de morts. Mais quand la communauté internationale soutient beaucoup plus le Rwanda, c'est pour cela que sur le plan international, on voit que c'est le Rwanda qui a conduit beaucoup de morts. Aujourd'hui encore, je regardais la télévision où on parlait de génocide rwandais. Mais ce que je trouve triste au niveau de nous, les gens de la RDC, c'est que nous ne parlons pas beaucoup des 10 millions de morts que le Congo a connu. Il y a le président Martin Fayulu qui s'est dit, on parle de génocide au Rwanda, mais il faut que les Congolais fassent la promotion aussi de leur génocide. Et c'est comme ça qu'il a été parmi les premiers à dire que le 2 août doit être considéré comme le jour consacré au génocide parce que les Congolais ont connu plus de 10 millions de morts. Je saisis cette occasion pour féliciter le cardinal Ambongo qui pendant le discours pendant son homélie le jour de Pâques, a beaucoup insisté sur la souffrance que vivent les gens de l'Est et l'incapacité du gouvernement à faire face à tous ces problèmes. Et il a donné quelques pistes de solutions. Pour mieux que les députés soient payés 33 000 $, on pourrait mettre vraiment une partie de cette somme-là, réduire leurs économies pour renforcer notre année en équipement. Donc vraiment le président, le cardinal a tellement parlé et a parlé dans un sens positif pour attirer la conscience du gouvernement de ne plus être dans la distraction, de se lever et de prendre des mesures efficaces pour récupérer nos terres parce que tout l'Est est déjà parti. Et aussi, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Aussi longtemps que les Congolais ne sont pas réunis, aussi longtemps que les Congolais ne constituent pas la nation, une nation, l'ennemi va trouver le moyen pour nous diviser. Et quand on est divisé, on nous pénètre facilement. On occupe nos terres et on tue le peuple. Donc, il nous appartient d'être organisés, de nous lever, de faire face à cette agression. Un pays de 100 millions d'habitants ne peut pas être continuellement menacé par un petit pays. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, tout c'est une question d'organisation. Si nous avons la volonté, le Rwanda ne pourra même plus oser nous agresser. Mais ayons la volonté, soyons organisés et qu'il y ait surtout unité entre tout le peuple. C'est pour cela que le moment de décider sont dans un programme depuis mai. Nous allons encore nous lever, faire une marche pour montrer nos volontés, notre détermination à mettre fin à ce problème.
moment de décider, qui ont été de tous les combats auprès du président Martin Fayulu pour l'accompagner dans sa lutte contre l'agression que subit le peuple congolais. Merci infiniment les mamans et merci pour votre volonté, pour votre amour à accompagner le président dans sa lutte contre l'agression. ezali président Martin Fayulu
eza na mundu moko te bapolitisien nyonso bazoya koutilize biso kaka lokola batremplin na bango akoya apesi yo liputa apesi yo polo me likambo ezali souffrance na yo mundu azotala yango te me litumba wana oyo ya mboka na biso mundu azokunda na biso peple ensemble ezali nani eza président Martin Fayulu nde azokundana na biso population elongo alobi lisusu esengeli tolonga bituba oyo mpona kolonga bituba oyo esengeli biso moko tolongela makambo ya génocide oyo ezosalema na mboka na biso esengeli totelema biso nyonso bamama mpona kotala likambo ya mabe ezoleka na mboka na biso yango apesi merci mingi na bino bamama ya eside mpo banda mois de mars oyo ebandaki biso bamama eside toza ya kotelema kolakisa kodenonse ke pasi elekani na mboka na biso mpe bazoboma bato ebele kuna na este ya mboka apesi bino nyonso merci ndenge osali mobilisation makasi boye awa mpona kolakisa ete oza na susi ya bandeko na biso bamama na biso nyonso oyo bazokufa kuna na mboka na bamboka na biso ya este Goma, Bukavu, Ruchuru, Minembwe bamboka na biso nyonso wana alors ndenge botelemi lelo boye kolakisa ete boza elongo na bamama wana alobi lisusu te biso bamama ya eside tokokontinue kodenonse génocide ezosalema na Congo na programme ya marche mosusu oyo tokosala na mois de mai na le 1er mai biso bamama eside tokotelema lisusu mpona kolakisa ete toboyi bamasakre oyo eza kosalema na mboka na biso ya este mama Esther Fayulu atondi bino nyonso na ndenge boye na ebele mpona kolakisa na mobimba ete bamama ya eside ya Fayulu bazali debu mpona kodefendre intere ya mboka Congo yango apesi bino merci na mokuse makambo mama alobaki yango wana Babina sali pour le tanga masolo boucle